Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Il y a Petro pour Socrates TV. On est capable de information vraie. On est capable de information. Il y a solo et pas et où tu pas il y a mon quoi il y a mon amboka na combo il y a c'est Dawata qui 24 les lions de la presse congolaise. Voilà les lotos sur la bongo li solo ndenga makambo ya mboka na biso Congo ezotambola pena na zanga morote na zana ndeko na kombo yena benga kaye fiston donc FK donc fiston KBA mona ya mboka kaka to so ndenge zalaka et pourquoi pas à saluer donc les patrons de tous les patrons donc papa na Petro Kangila et ya maman Tete Ngolu et sans lui aussi Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila, la bébé qui bouge trop donc bébé Grâce Kangila, pourquoi pas ma bébé chérie bébé la jeune nommée les soucis au mal de mes enfants, moi ça m'a dans un mandat et pourquoi pas saluer mes équipes techniques donc il y a Sima Caméra Zabon Nande Kotita, il y a Pembe Kakandenge Zara sans lui aussi mon cordon sola, il y a Maman Lili et pourquoi pas à saluer maître Ladi Kopo donc il Simbi Penanjili donc ils appellent ma beaucoup de Kandenge Zala. Un grand merci à toi l'espace au PC sur Kandenge Zala. Le loto sur la bonne de Kofiston KBA. Donc on est pour moi ils ont la formation vraie. Je dis bonjour à mon invité, FK, bonjour. Ouais, bonjour, Ndeko Kini 24, bonjour, na ba Congomani nyonso, bana Congo, ba otalanga libanda, surtout ba diaspora, ba on la linga mingi po bangonde, ba sala ke fils ka ba Léonard le Kalabetando. Merci na maître Ladi Kopo, mbote na bino, mbote na chef de l'État, mboko na mbote na ba député, mbote na ba ministre o ba lingi Congo, banguna ya Congo ba dongolo misu, na ko pe ba mbote te po ba bominde mboka. Ok, merci beaucoup. Très cher internet, il y a Petro pour Socrates TV donc tout sur la pena masolo. Comment car n'engeza la gaita qui bapante sango. Ndeko fiston KBA FK on a bien na mokuse. Le lot tomoni bongo ndeko na biso if pour y aller le transférer na prison centrale ya Makala kuna eta que moko pe ba lobe lamboka na biso Congo. Et ça là qui on ndenge tango so qui message moi lamboka Kin 24 merci pour la question à nous et puis opportunité pe singa koleka na etando na yo. Et logo sali pasi makasi ndeko Yves na bengi jeudi na pokwa. Ayebisinga mona mboka fils KBA na cadre ya idéologie et puis ba panzisa ngo photo kutana yo na koleka na Canal Presse so na 600 na kiosque pas Serge so na 6 wana to ya to kutana yo o ya manga pene émission na yo na restaurant quelque part pour ne pas citer les noms pendant sa publicité to kutana pro ya manga samedi to komi vendredi na butu. Ndeko Yves ba l'éveiller et l'équila inga. Omoni l'autre fois tant na leka une émission na yo ndeko Kini 24. Na lobaki et pas tata ekolo. Mwana mboka ndeko Chulombo. Na esaki tata ekolo boye mokonza maela aliaka nyamalito imote. Biso ba journaliste comme une insécurité na mboka Congo. Liberté de la presse ezate, liberté d'expression ezate na mboka Congo. Les lois de Koïv va que prison. De Koïv va saliner. Ce qui te lobby otokotaka. À tout moment dans les émissions dans le baraboye. Ngala lia kambon waï de peste. Je suis pas de l'île de peste. Je suis pas de la FCC, je suis pas de la Mouka. Oh et pas immorté. Je suis église au milieu du village. Kila sinatangi en tant que journaliste, na koko dans la partie politique de tendance politique qui m'okote de konangai. De Koïv le lac prison et ça lui passe dans mon thème tant on a vu sangoana moi c'est de Koïv va au benga à 4h du matin merci nande konanga lui France il y a ML13 télévision pour na befort azo sala lelo a 5 journaliste pour on lukake to kutana nande komuya ministre de communication et médias azape journaliste babunga te so ba kotina kita bokonzi liberté de la presse faisant en boka na biso parce que tata ekolo aloba boye on a payé dans l'état des droits. Batika ndeko Yves aza responsable aza na mwasi aza na bana lelo bokangi ake na prison et ça li passe ndeko Kini 24 passe na motema makasi na ko to loba te senga passe et déranger nga makasi sikoyo dekota la pena biso ba journaliste donc toza na trois expression te na mboka na biso Congo sikoyo nini pena tokoki kosala pour que tokoma respecter mais kasi na oto le kana émission moko ya ndeko Serge Bolo na loba babiloko biso na biso ba congolais surtout ba journaliste bolingo yati na lobaka tout le temps congolais a bolingo lokwa mikate na nzungu apimela moninga sika ovanda te soka moninga kolé pa kolé ba bima ensemble mama so kabola moka sombi ya sanfa kaboli atekeli mwana mususu ya omona lobaki bolingo oyo batu ba osala ya mbebo pe lokoso ya mbongo yango zo kabola batu bazo boma biso ba journaliste biso na biso Batu babomi de Koïv biso ba journaliste. Ya on a profité naza deva etando média eza couteau à double tranchant.
na interpellé na respect makasi grand frère nanga Israël Mutombo Muluba Mwindu DG avec beaucoup de respect que je vous dois grand frère Sangozo Panzana Bongo il paraîtrait je confirme pas mais il paraîtrait que Israël Mutombo mutakangisi ndeko Yves yaya oza mutamaele Yves andeko na yo kanisa ba souffrance to nyoko ba Afrika to nyoko partout ya konyoko ama lelo son kolo asali faveur ko pena ba konzi konyoko la bande konote Yves andeko na yo peut-être ba propos atena geza mabe meka ko benga koluka ko retirer plainte ba bimisa ye aza responsable lelo Yves so ake prison pour que des gens aza na prison pas c'est ça qui a tigi bana na ye ils ont dérangé mais je ne crois pas que c'est Israël Mutombo mais tout bazolo babongo il paraîtrait je confirme pas hein, devant la télévision il paraîtrait que Israël n'aime ta kangisi mais sur Israël n'aime pas mutamaele a ça l'effort pour na moto on a na kombo ya ba journaliste nyonso ya Congo na komba ba journaliste a média ligne ba kongomani nyonso na sengi ke ndeko Yves bima azala libéré asala musa na bien et toi na pays ya état de droit tata ekolo bakango parce que Félix Tshisekedi Chilombo aza muto ya vanda peme na papa na ekondo Etienne Tshisekedi anda koloba tout le temps le peuple d'abord parce que tango ndeko Chilombo pa ye Chilombo tango na pouvoir ndeko Chilombo na pouvoir ye pa mina na pays ya état de droit aza muto ya bwana tata ekolo ba chamisu ko ba journaliste nga na leka na émission na yo ndeko ba betanga na ki ko filmer marche à FCC Major moko akanganga na boulevard abeta na lekati na émission na bapota. Tant na publié batu bazo finganga. Olia kambonga FC sozui. Na bi oh do ba journaliste na Congo comme na FCC na IDPS na la mukate. Biso toze église au milieu du village. O bande ko nanga ba Équateur banoko nanga Équateur baka. To ali église ya kati ya mboka. To ali bata IDPS te FCC te la mukate. To lia kambonga failu te ya mutute. To ko lo bande bo solo. Pambate na lobaka tout le temps Congo eza lokola mama oboti bana bazo sala ba bac central bana na ye baza bala dikopo ba ye batambongo misolo ba visionnaire mais maman atama mataba Sony Congo za nkita oyebi ke comme information de Kin 24 matière basala ordinateur euta na Congo euta na mboka na yo téléphone nozo salela téléphone ba tegelo Samsung J8 J7 banine ba terme na obengaka ils ont na Congo matière quoi. Ils ont na mboka na biso moko Congo. Mais Congo là a souffri ndeko Kin 24 Congo là a souffri. Tata ekolo ata mukonza maele na sepela na epo ayoka ka population. Atikala na message à tata va kufa le peuple d'abord. Biso to peuple na yo. Ndeko il va za libérer botika ya bima. Aza pauvre abatu abomi mutute. Soka sala analyse par rapport que boye. Bandeko bakomi ko bungisa éthique na déontologie pourquoi? Bakomi bungisa po anine. Tango ndeko moko mission na tangi na kometa yemba ke ba kronifati banini bomona ke lokwa mabe mais lelo réseau yé musala na biso biki ba bomiango lelo musala biso ba journaliste ba bomiango lelo musala tengami journaliste komi ba policier ba engagé ba zuyo komi journaliste à FCC komi journaliste à IDPS komi journaliste à la muka obomi musala éthique na déontologie et ki wapi tout le bateau tata ekolo botika ndeko Yves za libre pour libérer Asamoussane Malamu de Koranga Kinveka. Ok, merci beaucoup, mon mboka Fiston Kabea. Voilà, tout le monde sur le dossier de Konabiso Yves Bouya. Tu dis que c'est Kazali, papa, en tout cas, ceux qui pendant que Fiston Auti Koloba, awa, ceux qui vraiment exact de Konabiso, papa Sango to Bengaka, ceux qui y est vraiment des moutou à Kangisi, en tout cas, à l'embésavement dossier parce que Yves, comme on a Yves Bouya, bon, Aza responsable, Aza na banana, famille Balia à peine Simana, en tout cas, et comme ça, à peine kitoko makasté, si Kaza, ne sika passi, et à peine sika, c'est monté là, tout, c'est à peine dossier, et en tout cas, Bolandela vraiment tina suke kosala kitoko mwana mboka Fiston Kabea to mona ki bongo na stade de martyr et tout le coup ya batu bazala ki bongo pona partie ya ACP ya ndeko na biso papa na biso le gouverneur de la ville province ya Kinshasa na kombo ya Gentini Ngobilamba que je sali ya pasa et tout le coup ya batu na stade de martyr kuna mais tozomona na est na Ituri ti lelo batu bazo kufa kaka est-ce que état de siège ezala réussite souté état de siège ali parce que bientôt ba longola yango mais avant que longola yango oyebi na constitution mboka na biso eza na ba article ba koma pour na kobatela mibeko
tokoki kolongola bongo te parce que bitumba este mwana mboka eza kongomani ye moko ndaza auteur ya bitumba ya este bapoliticien belo monaka wana yango nalobango tout le temps tata ekolo mwana mboka son excellence ndeko Tshilombo président république respect belé pa na ye nalobango na émission moto sana bi ba conseiller bazokosa tata ekolo parce que tant on voté Félix Tshisekedi était président mboka na biso tu comprends que c'est un visionnaire mutamayele moi na 10e ri azana boania ba conseiller na ye ba diaspora miyibi nalobango très bien na etando bango de bakosa tata ekolo bango de ba tripotele tata ekolo ba bebisa mandat na ye po kongomani abaye mais muta bata na vision ana ba idée malamu azo raisonner bien pour na mboka na ye ozo comprendre moi na mboka par rapport ya mambolobi ya ndeko Gentili Ngobila longoni na ye aza parmi mes gouverneurs au pas sa Musa Kitoko na li ata misona ete apesa ngata infrate mais na kumisaka na lobaki tout le temps que muta sa malamu pour na Congo to kumisa ye osali mabe to kozomela osoki bokanga biso to kokende na biso boloko ezanda ko ba bomba ka biso tata ekolo coup de chapeau na yo Gentili Ngobila merci pour la vision zanango les lois ACP na muta ACPT mais parti politique on est na mon peut pas bien mais lo kolenga lo banini ba te belé pe bazolanda Gentili Ngobila miyibi lokoso ya mbongo oyebi ke ba notable Anjili ba kosa Gentili Ngobila pesa 30 millions ba liembongo oyebi ango ndeko langa Kin 24 ba notable Anjili yona ba na Anjili so tena ba génération ba papa ya ba notable tout cas notable moko ya papa vieux l'homme na bilenge to na mettre la diko pesili ba jeune nyonso son excellence monsieur le gouverneur de la ville Gentili Ngobila benga biso bilenge Anjili to so to yebisa yoke nani azabwena ba panzanit oyebi ke kaboni ni ne panzi bango ezaka pona musolo bakenda kosa papa Ngobila to ko mobiliser batu biso to bala Anjili biso to zaboy eloko te bazokosa biso bana poto ba uti ko finga ngai na sale mission na chaîne ndeko mo ba finga na bana poto ba commentaire na bango ba commenter oye wana zolo bazoluka mbongo aza mutanzala ngala aza mutanzala te naka netando pona luka mbongo te lelo na otambola mituka nanga na otambola ngo mettre la diko ba pesa mutuka na otambola nango là on est ko fiston kabe aza déjà véhiculé donc c'est une na luka ka misolo te ndeko Kin 24 heures nazo bunda pona Congo aza mama wa boti biso tokolinga mama tambola mataba te bilamba ko toboka ezo sala soni yango to bunda chef de l'état c'est un visionnaire mutamayela makasi moi na 10e mairie alimité azwa carte électorale en Anjili yango to soutenir ye na vision na ye bato ba entourage ne miyibi ba escroc bazo kosa mokonza mboka po ba sa crédibilité ndemo pe komola Ngobila ndo Ngobila za mayele makasi asali parti politique pour soutenir chef de l'état mais bato bazo ya kapembe oyebi parmi bato ba pembe na Ngobila na kokumisa peut-être na kokumisa te je peux à féliciter peut-être ndeko ya Masina mwana mboka Jangoy tala mutana vision lelo atie ba pavé kuna ya Masina abongisi ba wenze ba pont funèbre so to luki pende Ngobila tali suna Njili so bato ba lukaki bazo marché ba kutana nde Ngobila baki kolia misolo donc ba bebisa bango misala na sa ko ba biso bilenge to lukaki mutu lokata metela dikopo aza jeune aza entrepreneur aza l'encadrement jeunesse aza ba sa culturel espace Nkombo lelo bato bavandi musique ko beta ba oteka masanga engagé plus de 50 personnes o ba osala da entrepreneur pesa e vision to travailler na yesili bato uso baza ko sa ngai boy mbongo ka 30,000 bokabwani ibom ko roza $100,000 mwete ko boya na distraction mbongo ba Kongomai papa Ngobila fongola misu na lingi boye bengisa biso bilenge conseiller Bonzeke directeur à cabinet à ndeko Ngobila ya na ngawala grafe na Bonzeke bengisa biso bilenge Anjili to lingi to expliquer yo nani boko travailler na ye te tout le monde au bazo pembe no sont des flatteurs balingi lo meya balingi mbongo bazo kosa monsieur le gouverneur c'est un visionnaire Gentili Ngobila mutamaele donc tout le bas parti sika presque ça bébé outi ko bota makala mingi ta bazola na misoloti ACP parti les en avenir de komona encore boy avenir ezali me bato bazolanda Ngobila balingi ba ko ibendo mbongo tata fongola misu mpame ayebi lo na bimpame femme ngoboto femme ayebi mamna oloba déjà aza vraiment na ya maindombe aza mungala ya bandundu miso zalanga bato wana nyonso ba flatter ba oluka ba yibo ba mbongo 30 millions pesa na Njili
ba notable anjili ba panzani oyebi ke ba notable anjili ba panzani ba finga bourgmestre wati bourgmestre za boye bourgmestre sali boye ka bango moko wana ba finga Abdul apesa mo mapangu Abdul apesa mo mbongo a recette a Wednesday chaque samedi mwana mobile ya batu ba finga ya wati lelo siko ba ketu pa ngobila libongo tulu tokoyeba bango ba panzana to bengana bango ba ozate na muta CPT na défendre commune nga na lo bango nga mutulo ba kunda na changu na za mwana ya changu ya tongo na botama na changu na kola na changu na tikela futela ta na gombete yona bundaka pona souci ya changu tuluka wa valer monsieur Ngobila monsieur le gouverneur de la ville mutamaele fongola misu bakosa ote kulutu bonzeke directeur cabinet pe mutamaele bozana ye afongola misu tous les notables anjili so ba ena anjili avoya mbabongo benga ba jeune benga bilenge loba avana yamba bino boya bilenge na bino totala so bilenge ba beti abo be ba poata ina poata bango nyonso na télévision. Merci beaucoup Ndeko FK Fiston KBA. Voilà, tout comme je te fais à la fin de cette notre émission parce que makambo to lobela to zolo baloba pena en tout cas ezo sala pena pasi makasi to zomona bongo bande ko na este kuna bazo kufa mais to zomona ba konja mboka bazo pesa bazo bwa kaka ba mbongo lokola ba musicien na balabala mais na este kuna basi bazo koma ba veuve donc bazo tikala kaka ndengwa na bana bazo koma ba orpheline en tout cas je sungate Ndeko Fiston KBA maponami ya mobu oyo mizali koya ozomona ngondengene take mona mboka 2023 ya nga udira place na lukaki oyebi ke yo za maele makasi na sepela na émission no pambate oto benganga nazali na bureau nazo yamba batumo na bureau to soba wa partenaire wa hotel Ibanda par rapport à lancement ya les amis de Fils KBA ils a plateforme auto créé et puis plateforme Changu c'est nous bientôt tozozala na forum et puis meeting populaire tous les notables tous les candidats ouais ont postulé na Changu structure ya Changu c'est nous to benga bino wa pansango fuba sola la biso apesa so plan d'action na otu kotina lettre pas mwana mboka Ndeko Lemba Junior à répondre à biaroya na tine ba notable nyonso la diko pa kozala kulutu dit monis bango nyonso bourgmestre koya bango nyonso tous les notables forum face à la population à Changu to solana bango ba pesa so plan d'action ma pona ma 2023 mwana mboka kini 24 ezaliwa na ko préféré net nanjili côté députation tout ça t'as député moi côté to voter oh par rapport à quoi les amunene mais ba ki mabisoti to voter bango ebele baza wapi yobi ke njili toi au moins na si je me trompe pas 3 députés ata moko mona na tena action na Changu en général toujours moins si je me trompe pas 7 places et ba 7 députés donc des députés bayakate bon bazaka so matanga aye na flair a Chesili to lingi wana ti oyebi Ndeko jeko ko afanda na kinga bata vana na Gombe mais chaque 5 heures za kinga bo aye ko ta la population na ye ba sololi ba jeune ba vandi na ye yo na obi na lingi 2023 to pe sa chance na bilengi ba entrepreneur ba turgo a mettre mbunza lelo aza opérateur économique aza muta business ata o kacher mutabakisi kisite mutawasa musana ezo mona to pesa bango chance bako taper na maponami to voter bango bakende pe parlement pour na kolobi la population Ndeko Lemba yaki de l'autre fois neko sa lancement nzela kimbati ngala kinati na bureau na mona mboka Lemba aisinga neko sa nzela te mais na lobela ki nzela kimbasa bien à coup de chapeau merci na yo pour lobela nzela combien de députés baza na Changu ba lobaka te bakulutu ebele babima awa bango na bake baseni ba député belé anjili awa soke pa na bango ba mai ezote mali so lupango babwaka ta ben mama banga te mwana mboka to pesa bilenge chance ma pona ma 2023 congolais fongola misu yango na lobby na sepeli lokola tata ekolo a insisté que ma ponami ezala toki na ma ponami na ko préféré élection 2023 so habito ponatande okini 24 a postulé ben de kolanga réalisateur ya pembe to ko pesa chance to lingi bilenge ba kota pe na je ba kulutu ba ina distraction ba distraire biso ebele ba kulutu ebele anjili ba kosa biso on obina anjili to tika la des notables na ndenga mikolo ba tata mikolo vers l'homme mais kulutu akoli na ndenga bilenge to la diko posili to na bilenge ba lobela biso te partout ba yaka ba kosi sa peso lo so ba peso polo esili ba kimi ba yaka na bango te donc bo pesa bilenge chance élection 2023 ezali loko tata ekolo aza mutu ya promesse te
ye so lobby akokisa yango 2023 tokema mpona mimona mboka. Ok, merci beaucoup. Ndeko Fiston Kabe, le colo zappé moko bilenge la commune Anjili. Awa, bokoki ko sangana te ko tindika pe mettre la diko pour qu'on a parlement pour que alobe la rabino. Mais après, na bien opérateur économique. Les lois c'est centre culturel, engagé plus de 50 personnes dans l'entreprise na ye. Les lois tout le bilenge ya bongo so baza 3-4 en Anjili. To ko tindika bango. Bakende na parlement balobe la biso lelo nzele ko za te bakeko loba. Non, ngana misolo sa nzela te. Mais bo sala nzela boye bilelo ngana za boye bokine ko sala boye lelo ko koma bourgmestre ya commune biso za na souci pa ebi sur 13 quartiers nyonso ya commune Anjili abi quartier 13 abi 5 abi 7 abi 2 abi 8 abi 1 partout ko yeba abi 3 a okinde abi 11 a kotambola partout atana butu abi ke so na kota tinel mo boye na obima wana boye le so akoti kimbuta na kota 1 mwana bimbo so na koti na obima boye to kotindika bango to kochaba maboko bakene ba soutenir vision chef de l'état. Nga souci na ngeza nini mi bebele baza pembe na tata ekolo baluka bo ma vision tata ekolo Félix Sekedi Antoine Sekedi amayele makasi c'est un visionnaire biso c'est pas que je suis président moi na limité moi la 10e ri ba conseiller belé wana nde miyibi ba diaspora mbongo apoto balaki koteka na ba restaurant ba piaka tata ekolo asungi ba bazwi misala na Congo yobi ke lelo to la ba conseiller o ba pembe na chef de l'état ba na Njili lelo ba bongo ba bunga Njili. Na somo na baona ba barba mela masanga na o filmer bango cette fois-ci. Na oya nango na pesa réalisateur de l'excellent émission. Ba conseiller chef de l'état ebele. Azomela masanga la baba. Ebele awa. Azai mutako nyoko ma pasi. Akota ma mituka. Nde otulo ma pesa mituka sungie. Mazo souffrir. Nyo so anine. Babo ma vision chef de l'état, tata ekola bi mama be nzoka mutaba tana ma bete. C'est un visionnaire, a un souci à bana, population à la bien. Natika ko le mbongo ya tata ekolote. Mama Denise ba bengate. Soki na oloba parce que si quelqu'un travaille très bien a mérité belo bongo ba diaspora bataka yo maboko pona nini ba misusu ba loba ba n'importe ba oyo ba tuka kanga batamite mamabe ndeko a Belgique o uto ko benga nga o komelenga ba message o komenga des messages na yo na zana ngona sala ba capture na tinyo partout o ebiso obi ngala muta IDPS na lia mbongo IDPS na tigala okota même pas lupango IDPS à 10e mérinde konanga kin 24 na mona okande na lekara wana tango na tigala suke bela tentire afinganga kaye muta Belgique wana na za muta Kabila ali ambo Kabila rais na tigala moni boye de vite mona na télévision ya on a ba clair na lia mbongo FCCT ya la mukate na za Congomani 100% kimbango apesanga vision ya koloba pona Congo to bunda Congo eza ya yo yanga ya biso nyonso to simbana toza bolingo loko amikate na nzungu apimela moninge sika ovanda te so akole ya osale forma bima mamanda wakabola ye na plateau bongo zande malamu na mboka. Ok, merci beaucoup. Là, c'était Ndeko Fils Kabe à mon Mboka na biso Congo. Moko pe ba panti sango na Mboka na biso pourquoi pas na ville province ya Kinshasa. Voilà Ndeko Kabe apoto kabana ilo basuka mokola lelo ko kozanini na ba o ba yolanda biso na minute. Congomani fongola misu 2023 yango yo tata ekolo na sepeli Mutamaele abi élection ezali na sepeli pona yango parce que soko boya ke élection tunga mona mabe biso ba Congomani bana na o ba Congolais soko boya ke élection tunga to boya yango mabe mais to sepeli obi élection ezali maponami tozo kina maponami tata ekolo coup de chapeau na yo to ke élection FCC Lamuka IDPS ba parti politique nyo to sangana to kende maponami mais na kobeta sete na bana ya changu Changu fongola misu, structure na bino Changu c'est nous. Bientôt, forum, tous les notables face à la population, Tokosolana bino va payer sa plan d'action na bango. Notable à Koyate, Tolongolio, Osasu, notable à Changu te, population Changu, tous à la Bomoko, Tolingana, tous ensemble, et Kosa Malamu, soki pe tombe kende okabe ya bocheka maboko la député ya mabete menalinga ngote na tikalika mopanzi sango na sa mosana nga to pona ba mettre la diko po bango batu baza ba opérateur économique to chama maboko ba poser parce que ba député nyo so Anjili 0 ba maman moi bi ba sale loko te ba vina constater Jacob 0 ba Rifin 0 ba dit tout moni 0 ba onyoso kulutu nanga Jolino pa na ba ma etonda kawa 0 c'est le côté. Voilà, Jolino Makelele. 0. Na louké plus de 5 fois. Via sa ministre de la communication et médias. Oui, bah, conseiller ne babo yambanga. Ne bi wana grand frère nanga. Fona mona vie. Na solane pour na souci ya Changu. Au moins, strictement à Changu, c'est nous. Tant que ça forum, tant que eleka. To lancer
activité monene to senga papa ya Ngumba Kinshasa Argentine ngobila pesa biso 20 mai to ça l'activité na 20 mai pour ba ozali belé na bi que excellence ngobila za mutayo ka ba depuis conseiller bonzeke lito ya mokonza za pembeni wana akoyebisa déjà tata a pesa biso nzela et puis chef de l'état bo chef biso ba moyens ça demande des moyens pour ça forum wana to ça on a 20 mai après to ça la Angeli face à la population to kolongwa to ça le grand forum oyo kozala sikoyo na 20 mètres solo la na batu bayoka vision na biso bayoka message na biso les amis à Fiskabea bande ko Londres Belgique partout au Boza à risque ngoma na France ndongo sangsara batu pona soutenir nga ya Laura Sokoko na Angola kulutu na ngai kulutu na nga nani grand frère nanga autu ko benga pa koma ki na mona message na yo grand frère na moni message pour na soutien merci na c'est pour na soutien na yo ndenge déjà bo soutenir biso zo sala bien ba kongoma nyonso to zande na bolingo to simbana e ko sa bien mais mission no pe kitoko ba ndeko ba benga ba zo apprécier ba bi Fiskabea bozala un journaliste wana za mutamaele mituna zo tuneza bien poto boyi na biso lobi koma o bakanga ki Fiskabea parce que liberté de la presse a été tata ekolo oza mutu ya bwanya mokonzala kalito nyama lito imokode nebi golinga abiso ba kongomani ministre de la communication et médias son excellence c'est Patrick Mouya oza epé mon pasi sangot lelo ba journaliste ba komo kanga biso to salini to lobate so to lobi bo kanga biso eza malamu te botala pe côté wana cordon président à INPC fongola pe misu tala biso pe côté wana eza malamu pona ko bundela ba panzi sango et aux amalamba kongomani nyonso mbote esika baolanda biso mbote na maître Ladikopo mbote na ba notable tout ya Njili soki déjà date komi date fixée to retina ba invitation bokoya notable face à la population de Tchangu et la Tchangu en général Maluku partout aux anabine. Ok, merci beaucoup. Matondi mingi pa na yo mwana mboka ndeko Fiskabea ndenge répondre na invitation biso moko lelo ndenge opesi biso pena temps ko sola na en tout cas la tombelo pena matondi mingi. Ngane na opesi matondi parce que mission eza facilité oyamba bataminene soko ya minga senga pena munene o considérer nga ya on va na kiti na wa poto ba matali politique bande ono tozo kusaki bino bolimbisa biso tokolo ba be pona vérité ba congolais balongwa na boyinga bolongwa na bolali bolamuka pambate ekomi tango kimbango aloba bilenge to hotel to tele poto loba pona Congo soki na lobi pona mboka na nga be pona famille na nga wana mabe na loba pona Congo mani nyonso intérêt général nazalo kwa fourmi nazuma mbuma sukali na kotambola nango po ba congolais nyonso balia merci ndeko nanga kin 24 ndingo yamba ingana manaka. Ok, merci beaucoup ndeko Fiskabea. Merci très cher internaute ya Peto pour Socrates TV moko lelo to suki na biso awa émission tolobi la peuple o simba mabongo pa ye moko mwana mboka na kombo ya wata kin 24 lelo de la presse congolaise. Donc qui m'a pena ko pesa bena matone mingi un grand merci na maître Ladikopo donc solution ya Tchangu. Donc ye pena soko za olukalika mo boso ka pa na yemba moko e ko zala moko résolu pourquoi pas saluer aussi les patrons de tous les patrons et papa langa Petro Kangila et ya maman Tete Ngulu et pourquoi pas Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jema Kangila et la bébé qui bouge trop bébé grâce Kangila et joyeux anniversaire ma petite sœur chérie et donc Jemima Mongo Moseka par le but déjà donc les premières joueurs donc l'objet za mokolo na yo donc profitez bien de jour en tout cas nzamba pambolo ke ndelibosoka nengezala pourquoi pas saluer mon caméraman et Montréal Tita donc papa Tita moi voilà pembe vraiment voilà et pourquoi pas aussi à saluer donc cordon sola ya maman Lili Kaka et nengezala ba tout bazo komela na WhatsApp ba tout pena bazo aimer ba émission ba commentaire nous ça la pena bien makasi bana Luanda bana ya Poto bana ya donc partout dans le monde entier besoin d'émission tolobi la peuple en tout cas ça pena kitoko makasi on se retrouve à la prochaine.